La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Kata. Histoire ya ba système. Nalala na lamuka. Nga funa sa investissement na nga na nzoto na nga parce que nga na yebi ke eloko na okenango tina suka mokili, c'est mon corps. J'ai le droit d'investir à 1000%. 100% d'ambuke à 1000% na nzoto na nga na lamuka. Na ba atayo yo libu mundikila oyo na osepela na nga na ngote, c'est miena kine kuluka nzela o kata kata. Na kenda na kata kata. Tant pe na kenda o kata kata na yebisa bino. Na ni lo na bombate. Na uta kata kata na ya. Kata kata na silisa ba résultat ya ba fesses, comme je vous le répète toujours que moi j'aime les fesses. Ils avaient pas résultat on a linga été. Na muta salenga alan. Et ça là c'est vraiment pas ce que je veux. Et écoutez singa yaka to bandila. Vu douleur Nathan mais c'est dans ça la ngate. Na ekuya na fimoko boye asalaka ba injection batonga. Sophie on a sincère. Parce que batemo baza makamna olo ba oza réel. Ngana na intérêt yo kusati. Na mtanzala nzala te kwa mama na mandefu na muni kuna nzala ne mtesa isa ke live nzala mtesinda ke lo ba makamba bato. Ngalo ba makamba bato po na mtanzala nzala te moi je travaille puis je gagne de l'argent. Na lo bango na internet je suis l'influenceuse la mieux payée, ouais la plus stable de tous. Na mi bali na basi. Je suis très stable et puis la mieux payée. Ma business na sala ke simbaka, ba contrat na ngenda bien na ndenge na niveau na via kate na zamote mama beti. Na zamote mama beti ora la mkana yebo détruire business à monter plus je suis professionnel. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka biente awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Mais puis, au-delà de tout, je ne blague pas. Nayo kwa na fille moi ça la injection. La fille m'a contacté na salon Blicida. Ayo sa suka ah, nzambe mtasali kana kutano parce que na ndeko luko na ndenge nyoso. Le coup on ba nini bébé elle ne raté, j'aimerais qu'on travaille en échange. Nga kuna boya qui échange na si tu me payes là mon argent et puis na sali. Ah bien non, je peux pas te payer nga nga toutefois avant ça la publicité, ba partenaire na nyos ba yebi na ma futa mutnyo sa travailler na nga. Ayebi que avant na lobelo ko na réseau sociaux fonga mona tester. Na cha toujours nzoto na nga moko Angers. Fonga yi moko na tester, na za sur na loko na loba. Na za mito te na za bipolaire te na banzala loko abino. Fiona lobinanga, je te mets les injections en échange au salinga publicité. Na boyi pété, nga yo na ma victime. Gentillesse nanga dem te comme ça place na ko malilo. Na ba na fia liboso fia na mwindo ana liboso. Na kele ba chubinga batonga. 10 mpandi moko, 10 mpandi mususu. Ba fait c'est vimbi. OK lenga ba fait so monika non, ba fait c'est vimbi nango, ça va. Na sali publicité na sensibiliser parce que to kana na mutabatu
soka tubio batonga yo sali publicité c'est nga déjà effet za immédiat soka tubio na minute aux api ba résultat na minute na moni ba résultat pour ne pas na bota problème la sali publicité na ki ozonga ndako boy ba fait se kiti wana ya fia liboso bo ke lo ngane to kabwana ba fait se kiti obenge madame tala na lamki boy ba fait se za souté yaka to bandela na ki ache susu nzoto ngo yango ko benga el plastico ozonga boy ekiti susu et sali 4 fois na kufa pona banga yo mama mandefu tala keba na ngai keba mondo za misisa na koti sana makamba famille na ngokota na beto kara keba na nga pona internet so boyebi nga pe kitoko keba na nga penda na webiso keba na nga yo nzoto nende za na webo prendre sans doute na o vino sota mabe o saliti semas na yo succès le monde na deux fois kuna na loba na o kanga loba makamu na o yo kanga na loba makamu na o bo keba mtana monopole loba likamu na nga internet amo tema mabelo ko abinoti o fandi pozi mandefa no chango bolo ko baba lo ko ba postolo o loba ko yinange bembe na yo yinanga te yanga nini Keko ina mwana ndo ina o ina ngo ina ngate yanga nini moi je vis mieux que toi. Tu n'es qu'une jalouse. O jalouse à moi la mukielo kwa ngana na génération na yote. Bino na sotna ba kizengi baza na poto kuna banzala nzala yelo bisabino. Nata muninga na binote. Banzala mutelo bisabino ni tete nzala bonga bolo ba makamna ngati bolo ba makamna ngapona nzala. Bozanga misala osala. Moi je travaille, je gagne mieux ma vie. Na yana internet bino na leka bino. Boye biango. Ouais torche rien okina okindi. Boye bien très bien na internet na kuta bino na leka bino na vie yango traumatiser bino o comprendre na traumatiser bino fia na tubinga batonga OK bo ba fait ce kiti na ina yebisi mama ye ba fait ce kiti na sa ndeni on vient on va piquer encore zoba que je suis na kesus appliquer ozongi sou ba fait ce kiti il y a des témoins il y a des dames on a comme ma pas mutami balé. Il y a des dames, si on a costa na buta lelo, ngalobi na kumba volant. Mutu karange baluka. Ata boutique na moepe la moto si on a kosa. Na tant on a sensibilisé bat kei bazu même résultat ba on toujours ba fait c'est simbati. Na même sous même bato on n'est pas mutami balé. Na si bon qui c'est ça on a inconvénient. Mais et puis ça ba résultat ba lingité. Na kumba na batne ba on pas mutami balé. Na linga na kabona na mona na kimia parce que je na linga toujours cause professionnel. Na tente de détruire business à mutu, c'est pas moi. Là en tout cas c'est pas moi bo contaka na ngati ke Marianda Zawana, c'est une jalouse, c'est une mytho natala, c'est pas moi. Oh là la muka yo luka a baby sa business à mutu. Ko abino ba gris yo mama mandef oyo. Yo ba business ba to kombe fandela ngata na bandi contrat na bisida yo mama o nana aja mwana no oyo belela ok no lo ba kuna bisida bo longola mwana sitoche akosa la te parce que tu t'es jalouse on a mona déjà venir nanga. Jalousie comme te sala ko lo ba makam nanga. Depuis bana na simbote on recadre po ko yina no lo bana ya mukie. Ko yina ya mukie yo fo kanga la kingo bomange bembe no. Yo ko yineza mukie yo yinanga o yinanga yinanga te et ça échanger ngani et ça ngani ti nini ndenga la zabo yo pe o cheko yininga o le monte na kata mutema no et ça le so yini et ça ngani bina boza ba boma donc ngalo kwa na fandi na ba na tiki na fandi bomo lo kwa bombo matela nga botambola nga likolo bokieba moi ba kizengi bazana poto bataba ba mbuo bazana poto na kipa bango te pona yebi vie na bango ti na mona bango na misère na TV boy muto yo sala ba live sala ba vidéo on mona déjà misère on mona kana vite je vous connais pas na yebi vie na binoti na ko yo fanda na live te na do ça bino ni na mona binoti boya bo grata buzz bo grata succès bo sali ba kombo et puis c'est bon bo finganti bo lemba c'est pas mon problème je n'ai rien à faire avec vous na yebi binoti bo defendanga kane bo defendanga na internet. Non, faut non le bébé. Donc, tu vois quand le ballon marre le bateau quand ça au banga ça soni. Na ebi ne binoti. Na ne loko pende le bana binoti. Na ebi binoti. Bata poto na ebi binoti. Place pour ça la live mon nanate. Place pour vivre vie na bine mon nanate. Nga vie nga bo mon nango chaque jour. Ya mon des jalousie ça la bine beaucoup supporter ti. Na zongela li solo. Na esi mwana na sadi ba 4 à 5 fois ba témoin bazali na makambo le baba madame ba tuka bolingo mibimisa te na kata makambo buzoba o na esi na koka souté poza tongeza nzoto chaque fois kako ochuba nga tonga na oza pe ba résultat na lingité na tika na osala na nga souté
Le quoi na devoir yote. Yo pose devoir ngate. Nana mbongo no to apena mbongo na ngate. On arrête. On arrête parce qu'ils ont piqué dans la salle vidéo. On a dépassé la vidéo, on a salle la vidéo est belle. Nous avons absolument la mbongo te so ndeni. Nga moko au-delà de ko sensibilité communauté. Nga mo na daki nanu na posa ya ba fesse. Au-delà de sensibiliser ba nyonso nga moko mutali boso na posa ba fesse. Na bino on arrête. Na yate na lobana bata mokili ke na tiki ko travailler na fitel parce que na ndenga ya humilier nga ko humilier nga pardon ayo benga na téléphone enregistrer nga même pas maman na mandefu wana maman na poste wana na lobati na tika na ngele ka na nkandele ka wana na yo fanda na yo kutana madame ya mibale o madame mibale de base ala copine na Niclette a copine nanga to sympathiser et tout quand les fans bobeta ma solo boy to beta ma solo ba fesse nga déjà batnyo so na ba copine nga ba yebi kenga na linga nga ba forme na linga kana za na ba forme mutnyo so to yebi ngo zo bombati na fiancé na batnyo so ba yebi kenga na linga na za na ba forme ka ko beta ma solo yebi sanga nga na uto sala li possession a uto kata ba libumu na ye na uto sa bataille na nga so na Portugal so na Brésil so wapi to nga la komede na idena kende Angola na kezo ba jardada na ke chuba batonga ba fi Angola baza nous avons pas contact. D'ailleurs, ça na ibi docteur mo bazan Angola. To bengi say aya. Comme ça so kanga na ofutele na oza charge na ofutele ba billet na ofutele place olala na ofutele makamnyo so na ba kisi aya o piqué yo. So mo ba résultat ozo linga après o sali nini o sali publicité. Docteur abato aya. Achubanga pi batonga. Na zo pe résultat na oloba bien que dame wana musuamba na pamba na chubanga tongati na oloba ngona o préciser musuamba na chubanga tongati ayebi pe makam na oloba chubanga tongati docteur ana utangola ya chubanga batonga na sisi na zo pe résultat docteur a expliqué nga bina batongo na chubi yo boy ya bien et silaka soko me la citron o me la mama ya citron et aussi la lango. So moni pe ke déborder l'équipe mine nous en penser si là et si li. So moni pe ke aux en penser tika nango boy et si li mais yeba ke eza nango libelate et aussi la nango na mikolo o ezoya. OK nga ba yo kanganga. Ti bo mona nga ba kanganga na loba su na yeka su na internet na sa ba publicité na banini na kende kuna to ba kanga kuna parquet ezale ka vidéo na nga na ho like sa ba face vidéo nga na sa na parquet ba yebisinga mais d'après tout pourtant bakani ngai réaction bato le sala kinga na sona sur internet na kanga non parenthèse ya makambo o na oluba et le sala ngama ya na loba sur internet té na ya suko tout ya ba bordir té pourtant bakanga nga réaction bato na s'attendant té ba grande dame bana na ba olela bo fana banda ku boyebi bana ba olela maman va voir Maria Tumba ba avocate ba magistrat ba réagissant na ba donc j'ai toute une communauté dans un bat balandanga dans un droit RRT muta peki sangati muta kanga munokote mutalo balanga oso sali suboto kangote nga moko na moni kana droit RRT pourtant bakanga mukile ninganaka na monisco bato ba manifester na bino je dois quand même du respect à tous ces mondes ba mériter na ça makambo bien ndina evita na parquet ba lobi nanga batongo ozo sala o eza illégal et tout tala ba conséquences ba laxinga ba vidéo ba fi boy na peine faire comprendre ba on a mto sala nga za professionnel a wuti na ayoya ada professionnel za lango te profane madame o ba ocha ke ngai na saleli kundu po azimbongo yene na docteur ne ba beba na pona mbongo tant docteur aki nga na linga problème te donc docteur ake ngape na lobby docteur abenga isinga madame Maria na travailler sinon madame T suite à boy ngana kati ngana madame to siso to kata makamba au travailler et ko ça ba 6 mois mais to zala toujours bien to solo laka to zala bien na lobala mutese muta contacter nga pona ba injection na lobaka docteur azati so ba baza ba message na baza na lobala muteke o boki ne pas madame tel pour osala mabe tout ça na loba yangoti na lobaka ke docteur azati parce que o nga na yeba fiyo na chuba katonga teti yo na ndinga ko chuba tonga ezabe problème na ngati na yebi ya chuba tonga te na bina ba docteur azati na tika vidéo na nga na yo sala récemment awa sur la vie de ma mère c'est na ko sana baluka lobby na visa fi wana te
Na s'attendait même pas en plaire oh na place na fan lelo pour na sala live na s'attendait na ngoti. Na droite nga na influenceuse na muswamba loko abinote bata YouTube anzalanza na loko abinote. Moi il y a toute une communauté qui me suit. Si on n'a pas mis la poison bon mais là ça veut dire que j'ai fait attention à ma caméra surtout na salaka. Na kosa ma caméra lo yengete loko abino na ba sentiment loko ba fouti mo bon mo banzala $200 yo fan na live bembe no. Ta mandefu loko azala. Keba penza bino boye binga pe bien te bino bosala lokwa bobosa na ngai bino bobosa na nga lo yenge do lenge mata bino sali ke bobosa na nga do bosali ke bobosa na bino nga bobosa na bino ke mwana ngonde za bwaza do bobosa ne lenge mati bino sali ma sebe ta e sali ko bosa na nga bobosa ni bokom na bino na monopole ofande ya pe comme na bolo ba mata kita tonga midi pokwa te mala ko mota na nga bino c'est pas pour vous hein calme on a fanda za pona bino te. Et après, on a balanda, on a comment faire de la bonne calme. Tout cas, on a besoin de madame a comment qu'elle lukanga et pas Niclette. Oh, ma victime, le look est Niclette, a bon de la cacha batte. Oh, yé, mon takende au senga Niclette batte. A senga la ba ceinture, on a bagen nanga, ngana boya. Niclette a PC batte. A comment qu'elle bon de la Déborah, quand la Déborah blanc ma toi, il y a or, pour Déborah, au senga les pardon. Merci Déborah, on a la carrière, on a batou. Na maboko nanga o via bateza mutoko perdre vie kana makamba boy na yebeliye na tongati na yebi ya chuba tongati lokwa ina docteur esili ngape esili na osama kam na loyengete tango libala Niclette e uto leka a si boza conscient la ba commentaire bino subondo mona commentaire ka ke répéter yango yo sala BBL o tsheli susu ba système o komi sukola ta chiffon ndengeni na teka chiffon nga vana la zoa gu o teka chiffon parce que nga mona somba chiffon na moni ke na ozo batunga awa e simba te pa mwana na avana ya ye pa dama mi bale na koma ko lata chiffon tant on peut na zu batunga comme aussi la po déjà docteur a ça va faire une année sur 3 mois une année 4 mois depuis na zo ba nini c'est réel ici là a yebisa nga ke aussi là et puis naza contente que tonga o ba cha bat na nzoto si là ka Poyo zelo ko fana na nzoto eloko so chubi na minti we vimbi au fana na nzoto 10 ans 20 ans tu t'attends quoi? On n'a pas être bête pour vous montrer à quel point la dame est bête. N'a pas défendre dans live pour l'accepter au niveau niveau bête. Et loko ba cho na nzoto sikoyo et vimbi yo lingo fana ngo vimo bimba. Selon vous, si c'est bien, c'est votre problème. Et puis nga na lobite ke nga na zwa tongati. Na obinde ke dame wana chubanga tongati. Muta chubanga tonga docteur bazaka na en collaboration docteur wana ya a chubanga tonga. Ba beba na docteur wana ngape lokola mona sima kamnezo ke juste tende na kataka kosala na epo yemo ka koma chuba batonga. A chubi batonga. Bata batuka na bo otanga ba komola bango. Tonga wana conséquence na zaka so ils mal piqué. Vous comprendre? Parce que tonga o subango ebimi. So ils ont mal piqué et ça le douleur et ko toboka et ko compliqué de compliqué bat mususu bat basé belé a et compliqué bango. Tonga ils ont un problème, so ils ont très mal piqué, so ils ont piqué par professionnel parce que il y a des zones où ngamoko na victime à tonga na liko na des aboy. Alors na ko sa bajete na ko chabi ba via bat en danger. So ils ont mal piqué. Na monique fille aza professionnel ka chuba tonga te, aza ka fille normale ka no mata batalon na ye ko sa makamna ya comme chuba tonga. Na yebeli na na tiki. Na yo ça la vidéo nanga na teka ba chiffon na teka 10 000 chiffons par mois pour votre information bino surtout boko fanda boloba MNC la teka te na seka bino na seka bino na teka 10 000 chiffons par mois 10 000 chiffons par mois ce boye habité ce moment nanga camarade na bino boye ba na teka 10 000 chiffons par mois j'ai le droit yo ça publicité loko nanga ni la ça la bato na ça la publicité tina miku atina makasi nanga na sto nzoto na ça la publicité pour na batba somba chiffon et puis nga mo fona na la tango na linga toujours aux exemplaires et pas pour nous ça là pourquoi pas nanga na sala vidéo nanga na visa mutute na s'attendait na oh na traverser les lotés et puis madame a la mkem bon matin zuma kero et le local j'ai décidé so mbongo ba betela kuna na zandu ko tanga kombo na ko chaka ta yana ta ya mama vika bote la te bembe na bino boki e bembe na bino nyonso nde bozanda na prometteur bino ke mto ko kangati chaque jour tu payes ça na ba live c'est bien bon mekanga bo ganenga ka pona iba vina binote na simba mona mutina simba mama mutina singa na simba papa mutina finga ninte ndeza bwe bozwa papa boche mama boche mobile boche bisida boche na na bino na bino na molo ka bo na manke bino mingi
bongana zonga na pesa no bilengi yango kasi ngai on a des retours na sali vidéo nanga na la mukaka un bon matin boy na ko mo na ba lien oyo sali ni kuna osali ni nabi no ba na batneso nabi soki la dame benga yenga lobi nanga ke pourquoi viser nga pourquoi osala boy nanga na zonga sur la toile na lobake et puis na loba pelo ma bête nanga loba nanga faire expliquer à batu ke tonge silaka eza ko il est temps pour te sensibiliser batu oyo pika oyo sabango ke na pika e bino ça va faire une année bato zo na bango c'est comme dimné docteur azo lisusu boya ko zo batonga so za ki mayele so za kata muntu temo za taba so za kata mwa muntu ilo ngo sala yangwana siko lokwa ba kosi yo babi ke ko meka yi na ngo de bo meka de ba kosi babi ke o meka e bolo kwa ya kasuto ya te bania mamobu no kwa ya kasuto ya te bokeba o Poutine boyebi ya sikeza na ngote boyebi bwana loko finga ngati pour live na sous-vêtement na oyabi no boyebi nga pe kitoko en passant promotion na MN Style na MN Luxury P promotion na on la coxi 2 millions d'abonnés na kata nanga na tika nanga la fanda na kimia alelelo madame akoma fute nanga mbongo na moni kuna paste ka salenga de live na tonga paste yo paste ki no na be te e kokanzo to note ba te o mutso ameli ata te a perdre ata 1 kg 2 kg yo paste te e kokanzo to note et rejeta mais li ba te so ya $10 000 et rejeté yo maman amande fupe bon meli ba te ko kabino na makamba tai na makamba ba injection bino bwana eloko oloba bino bocho banzoto na binanje boyebi so za nini bolo baka pona nzala ti nzala mutelo bisabino nzala muteti na bino boloba loko afuti bino ba 200 ba 300 nzala kai sali bino elengi bo oloba openga oyo pengai bokeba nanga naza si on a expliqué histoire oyo madame aliboso na bibana ba injection parce que ba injection na e vimba ka lelo lobe kiti retenons ça ba témoin baza ba basala ya mo baza se bwana tembe boke osala ndeko sala et puis même témoignage yake mwana na pe ayebi makama batonga te ndumba kaka kenda na Ghana chuba batonga na e esali elengi aye nango lokwa na Kishasa ba mona bisoka ba fulu nanga pe victime tellement na linga ba fait ça gros de mon traverser makambo depuis na solution à chiffon donc kufa na chiffon non là ta chiffon makasi parce que chiffon est un inconvénient tonga pe na lobite ke ba tonga ne c'est un inconvénient tonga inconvénient aussi c'est très mal piqué ce ça mal piqué et ça piqué par professionnalité des places aux oba dégâts na sokola maboko na makambo na buaka na tika do yosko ngob misanga tabo ngob misanga kizengi mo boye o chesiko kena fandele na live na loba po batala nga po ba pesinga desa. Merci beaucoup. Po ba pianga desa na fandele na live dada na oyate to loba to kabileng bo sepeli samta futi bino na tala bino na miss no beke muto ko kanga zati. Ah oui. Muto ko kanga zati. Yo maman lobi ko fande la ngo fande na ko fande lope na ko fande la ope pendo mona ngo ya gu o mona ngo pe ki na ko fande lope kitoko to fande lana yo fande la ngapi na no fande lo kabwe ngasko na fande lo bonana stop na oteka bon yo na YouTube bambonga nzala na rideau fande ta place au fande et là que ça a niveau non ta place au fande ta place nga fandi moi muki mona muki na yana makamna minoto na yebi binote na yebi ba vina binote bino bozonga tina mama na pesa bino bozwaye mama ngo bolemba ba responsabilité na botika eti bozwa tina mama na pesa bino bozwa na kipa binote na yaka makamna binote chaque jour kaka ndinda sumba pourquoi leka ka kombo na ngala munoko na bomela bino na sabi noni ngale na tina boza makolo kilo boza ba l'échec boza na ba orate zangate
Et puis madame bozo tinga malanga bo tinga mangala na ba injection bolini bolinga na toboka mupandi moko na toboka po bino bo sepela azolo ba ki arranger na za ba fesse matin et kita ngana za pour votre information na ba fesse monter matin et kita na été sur awe mona boboni oh eza cicatrice oyo ah eza cicatrice ba fesse na so chebo eza nyoso normal ah eza cicatrice. Nous allons opérer à Bino Stouboye, bien dans l'opération de l'école. Les cicatrices, nous allons faire monter et matin et quitter, parce que nous allons faire ma et cicatrice, et puis j'aime ça, c'est mon histoire. Et la histoire, nous allons mbongo, oh, l'équipe a mbongo, nous allons faire bandak, pour foutre là-bas, nous allons faire classe, mbongo, nous allons faire par mois, nous allons faire un circuit, nous allons faire un j'aime pas parce que c'est mon histoire. Na lingate poza histoire na ngai boyo ki na se mato ina bino yoki d'abord ba makam na ba sentiment te na bino ba madame mi balo ya ba injection bo sangani c'est mieux bon mata pe na balai bo pesa ba vraie version bon mata na balai bo pesa ba vraie version bo constater ba temo bazar bo constater ba influenceuse basé belé bo keluka ba influenceuse bo sala na bango ngaso na tiki bo keluka ba influenceuse bo sala na bango boutique nga pena fanda bo luka ba influenceuse ba la taille belé bana ba problème ba taille bana ba problème ba bo luka ba taille et tonga me dit pourquoi bo ke sana bon boutique nga yi pe na boyi na nga na bo na boyi yo maman zo lo balanga jalousie pour moni moninga comme mata mais franchement yo bi salaire nga bisida pambo c'est combien bisida pamba c'est combien oyi ba contrat nga oui, pas contrat nanga. Elengani na wezo abino. Elengani ni wezo abino kanga jalouse ngai yoyo. Ngai. Je roule une Range Rover na fana landa pour na futa $3500 au bino ba muswamba pa mo bo futa ate. Bo kanga jalouse. Nani? Na voyage aka na business bana botama. Bo chenga jalouse ya nini? Ya nini neti? Yo maman amande folo kwa mposto. Moi, je crois qu'il vient. Il faut qu'il me prenne dans la chambre pour tout ça. Qu'est-ce que ça s'appelle là? Il vient à la toilette pour la bine. Il vient à sakana. Attends, on me dit pourquoi. Comment on va faire? Pourquoi on a Djibouti? Pourquoi maman n'a pas Djibouti na bino? Elle a gagné nyango. Depuis le temps que Djibouti pour chaque année ça n'a oyate pour faire des langues à live. Bino mo ba problème ba vie na bino pour six ça monter pour faire des langues à live chaque jour. Bon le ba ko yebe ah hier occupé te. Vous avez séqué quoi? Elle est comme ça. Nous sommes malheureux pour nous, comme la vie vous souhaitez. Pour moi, quand on tient, on a des autres chaque jour. Là, on est aussi là. Na bomena bino na yebi bino. Na yebi bino. Problème ni. Il vous n'a pas de quoi sur mon problème. Il vous m'envoie sur mon problème. Il faudrait le kata. Et là on y a bino na on a nzoto na ngako ko no ko changa ni ko matsa ngali ko. Bokeba. Dans Bokeba. L'exemple est très disponible. On va se blesser jusqu'à. On va se blesser. Puis nous, on va aussi dans la bouche, on va mourir, on va victime. On est talingati. On est talingati. Talingati. Dès qu'on va aussi dans la bouche, on va victime. Mon matière, il y a des gens qui ont la matière, il y a la matière, il y a la matière qui va ici. Matière à la porte, il y a une note parce que il y a un moment où on est fou, il y a une note. On a pas de pour les gens, papa, et puis on se souvient de la basket, mais il va attaquer le macan, on va se souvenir de la poteau, on va faire la note, donc je n'ai rien à foutre de vous.
sali no makamanga na boaka j'ai tenté bon on a pas personne qui monte na chanson ya Congo ou dans la manche donc on va dire qu'on a bien pour oh c'est moi j'ai donc ça la soutenir na vite na pas pas anglais nyonso pour comme ato yem tabandaki ayemba kinze mo asale bo na vite na banze bo na ibati comment ça va makamanga na esimi na mukati ah oui esimi na mo desenga la zona la zone je suis de retour acclamé bon retour je suis là je suis de retour en tout cas avec force d'abord on dit qu'il y a mon la zone il y a mon la zone scopino soit kamani bon comme son qu'est-ce n'est pas bilenga nini yango mutakofanda te mutafanda osama kamnaye kanga porte na clé pour soyer à toquer. Nous disons la soirée, soirée à toquer na nini na kati là. Donc, na si on se comprendre, hein. On a zéna moyo yep sabino yangwana, yo maman yo, prendre nos soins à vie na yo, yo no yina mwana no monga so yininge, puis na yebi ko yina ngati na misisa non eloko na sala yo ti. Jalouse mon boy aigri. Aigri pena na mona jalouse le quoi yote na internet banana ya. Aigri ka boyo za kana ba via batu. Au fond de notre na misisa, ozo beta ngo pena o sentir yo ndana nako. Motema mabe ça la peine raisonnable boy. Le quoi beko. Motema mabe nous a le quoi beko et raisonner mon dans la toilette ko. Moté tant ça ba live même batala yoko. Tout mon sent que oza aigri o tellement motema mabe jalouse mon bois zoa vite. Yo fan de l'eau makamnanga ngab ma balabala la sa bakamba ki zeng le quoi yote ba bêtise ya yo ngana on naza na réputation au fan da po belela ngaba konza mboka bota e pembe no nya ba konza mboka bota makamba bana yo ba vidéo na kala ko mi yo ko mi tala Kevin na kati live. Bon, au revoir. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeta.